biso. Awa nde biso. Awa biso. Awa biso. Awa biso. Aqui somos nós. Awa biso. Aqui somos nós. Awa biso. Parmi tous les 4 coins. Tokos. Boulon des Andes Koto. Awa biso. Bien, bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs. Bienvenue à votre émission Awa Biso qui est toujours présentée à votre serviteur Georges Chimba, autrement dit Miss Gueule, artiste star Yamboka. Ce qui est vrai, et ça qui est Awa Biso et ça m'a bien, Nanene Yamboka. En tout cas, un grand merci à vous tous qui sont comme les partenaires de cette émission. Un grand merci déjà à Bato Nyon Sobokome Lagibiso. Merci pour vos commentaires, merci pour le message, merci aussi pour vos appels, merci parce que vous avez s'abonner chaque jour parce qu'il y a une manière pour vous de soutenir Bisso, ceux qui vous avez s'abonner massivement sur cette chaîne Miss Gueule Télévision. Fidèles téléspectateurs, comme annonce, c'est juste que le frère Yannick Misoko qui nous signale que déjà à bientôt, célébration, à tout à l'heure, ciao. Nous serons à Zango, saison 1, tous en abisso sont dans Zango 1, donc pour na bendire sur Nyon Souetikali, artiste à signaler bisso pour que tu aies date, il y a concert, il y a célébration, à tout à l'heure, ciao. Et le 24 juin, nous serons aussi au Stade des Martyrs avec Ferregola, Jésus de Nyons, pour écouter la bonne musique avec Ferregola. Donc vraiment, nous serons là avec toute l'équipe de Awa Biso. Un grand merci aussi. Nabato Nyon Sondé ou Mokute Kokomela Biso. En tout cas, ceux qui vous remarquez, tout ça, qui n'a moi pause, moi ta mort, c'était par rapport à moi caprice, tout ça, moi problème à technique. Mais déjà, tout a été résolu. On a bon tika qui bisoté, bon ça qui est fort, il y a quoi soutenir Bisso. En tout cas, vraiment, on a mon épée, le pasteur Eiffel Malonga qui est déjà des retours à son pays, Angola, Luanda. L'homme de Dieu nous signale que dans une semaine, il va pouvoir nous dire la date de son séminaire où il a organisé pour que Bananzambe ba pambolama Awa Biso endimami mboka mobimba parce que monsieur Zamo connaît l'habitude ya koloba. Comme j'ai toujours l'habitude de vous annoncer l'invité de cette émission, mais cette fois-ci on vous a pas annoncé, donc toyambie kaka brusquement parce que on était obligé ya royambaye pour moi pose des acquis moi trop, donc l'Angola tout entière ba lobelaraye parce que Mouta beaucoup la ka ça marama bien. Un grand merci déjà na bakulu tunyo so wana na moni mon vieux Willindeke, un bon retour aussi na capitale ya Luanda ya Willindeke ya Willy na pesi mbote si gozali kulutu na pesi pembote na bato ba soutenaki biso basungaki biso par rapport ya problème otozaki nango ya technique. Merci à Roby Visor, un grand merci à Roby Visor, vraiment nous sommes reconnaissants et à Roby Visor, un grand merci à Yannick Misoko, un grand merci aussi à Azmak, garçon Azmak en direct des Villas de Viana. Un grand merci à celui qu'on appelle mon vieux Aimé Diatman iPhone. Aimé Diatman iPhone. À bientôt, nous serons à Kinshasa, à la République démocratique du Congo. Merci pour na groupe Nabiso, ya Awa Biso et à GSM Production. Il y a film et tout bande retourner Kalamingité. Tous en agissa ça, on a pour na film, ba production y a bien. Merci à l'ingénieur de Game Ngoma de nous avoir réalisé à chaque moment ba émission, ba film, maramba bien. Ça dit Moutasimbi, Marambunion, Souetali, Bilili, P montage ya Miss Gueule TV, l'ingénieur de Game Ngoma, Maelena Maele. Na pesipe mbote déjà na bato boza yisasa et pa ya Tanya Sala hein mbote si gozali Romichek si Jandonga là, en tout cas vous êtes vraiment nombreux
nazana bokula kamouta na plateau awa biso to mekempe ko panza mwa nteke bozoka ki mwa ba propos ute koleka awa epai ya na ebeke mission bozo zelango vraiment na bokebi nyonso. Alors tozana bokulaka mouta pona multiplier maloba langa te na pêcher déjà parole. Boa tarde. Boa tarde. Boni. Très bien, très bien, très bien, très bien. Ah, santé nini ko? Santé nzamba zo batela donc très bien. Donc quand on dit le bagana qui c'est ça. PPRD. En tout cas, PPRD, tout va se peine va mono déjà na plateau ya Awabiso. Ça dit to yamba déjà à plusieurs fois na Mosakoli Chako, na Awabiso, na Ilia, hein, na Miami Beach. Alors comment est-ce que tu as trouvé avant et après à Miss Gay Télévision? En tout cas, na vous appelez très sincère bana ko bombaté. Vraiment. En tout cas, plateau yo kande bomona. En tout cas, ils sont très super, très super. Donc, vraiment. Ils ont frappé la musique. Il y a des poto qui ça à Amérique, Europe, wapi na wapi. Tout le monde sont vraiment basés le bel la chaîne de la télévision. Merci. Okay. Par rapport à est-ce que l'amélioration est par rapport à Nengotika qui on a makasi vraiment, makasi. Donc sans vous mentir, makasi vraiment. Donc la capate vani iskamo dona vani pas pas bien ezana pana malili voilà na ba caméra ebele nazo mona wa différence pas ya makasi na boko donc awa biso chaîne na bino yango vraiment bo s'abonner vraiment bo ya awa ndenyo sezali et beaucoup. Très bien. Beaucoup la Kamouta, après 3 mois d'absence, nayo, hôtel au sala voyage, moro na Kinshasa. Tout le monde a des photos, tout le monde a des vidéos. Dites voyage nous a guiné objectif à voyage nous a guiné na Kinshasa. Ok, merci pour la question. Na kendaki penza ka Kinshasa pambate pour déjà depuis Nazalia wa Nazalia 20 ans na Kinshasa 20 ans. 20 ans on a Kachangola pour atwa na Kachalwana na longwa kiawa na kendaki Kinshasa na longwa ki na Kinshasa na kendaki na koma Mbandaka na Mbandaka na koma na Gera na mboka papa na pona kenda kutana penana papa na koma na Bwende pour na zamta Bwende. OK. Na pesi na bana nyonso Bwende mbote obo yambaki ngai na Bwende pa na sengo na solo kwa mwana bino siko soko za pena mta Bwende pesa ba siko na mnoka mboka pesa bango bien bokila lokondo au fekato Bwende la mon côté bokungura yikera ilonga bosanga po papa e manyala ko fwe mi bonko mo ifati nanga na tini na bobe botaka bona bapo botaka buntema nazongi sikoyo na kombo bopesinga na Bwende boseke luka kombo obato pesanga na Bwende boseke luka mutu oto tindi. OK. Donc akende ko lukela biso mutu tindi donc mutu ba délégué ne kombo ba pesinga na Bwende na pana kenda na koma na Bwende 20 ans passés 20 ans ozongi mboka omoni bakoko bana ba leki otikaki bango ba bébé bakoli bakoba mama mibimba. Comment cela s'est passé? Na kuti ata ba camarade nanga moko kuna te nyoso bakola ba petit bakola otuni oyote akenda boye oya kuma mosali ya Nzambe oya kuma pasteur et nazo saluer pedo na musika prophète pasteur ya makasi o moninga nanga na koli na ye Emmanuel Farmalola o ayambaki ngana kata Kisasa na Farmalola melaki wana moninga nanga na koli na ye na age ya 8 ans tozokola boye. OK. Edo ayambaki ngai na fada gido na ndako na ye na moni mwasi na moni bana Farmalola oya yo yango wana natalela nani bolingo ya motema nanga bolingo ya motema nanga Farmalola oya yo yango wana. Donc ça dit Farmalola na kimabele lisi quoi. Exactement. Très bien. Alors 20 ans après on visité famille aux ongi déjà na mboka. Exactement. Ndeni retrouver retour na yo mboka okutia ngonenge nini. Bon retour nanga vraiment ndeni na kutia wa donc na kanti jour on a voyagé na sali émission à Sukanga na yo ezaki na Ilia na bosse na kombo ya bar Miami Beach. Voilà. Donc ezaki jour na sali émission lobi na longwe na ke
na Congo. Mais kozonga na ngade na zongi na kuti penza luya luwana te babengaka nini wana na kata unité. Et nazo koyebisa pe ba téléspectateurs na ngai ke voilà nazaki limité makambo na uti na mboka o na ye nango eza biloko sika o boko yoka ngo na jouer awa na single nanga o na obaka o ya 5 chansons boko yoka mouta ya bwende donc na kuti vraiment ndenge o nga na yebeli do wana ke par rapport ya makambo nga na uti kokutana nango na mboka a partir ya Kisasa a partir ya Mbandaka pe bwende na kuti ba biloko moso sika o esalike et marqué pena différence na style na biso ya mbonda awa na Angola. Non différence ya makasi. Bon, différence ya makasi, différence ngo ya makasi eza par rapport ya nini na nini ba observation na osa par rapport ya ndenge penza oyo mbonda ebeta melaka na awa ezobeta mabongo te nga na vandaki na yokaki yango mais ndenge na kei na ye na moni vraiment que non faut benga nyama na kombo na yo pour permettre ngato panzanteki ça dit to sola siko veri banini quoi nkasinga na zali donc na poto sola te peneza rapolele za tribunal ba artiste ebino ezara biso na yebi penza bon pepele ozongi okuti ndeti te nini nango ezosa ke ba respecter ba norme ya mbonda te par rapport ndenge yo yebeli makambo na bambuka découvrir na Kisasa na bwende na question na yo wana pa na ko répondre boy tout simplement ne pas esaboy nous sommes des artistes mais artistes pe azamuto auto benga na portugais ba pesquisa oza artiste mais ozo luka pe oye bande baninga musuko ba travailler voilà mais différence mona ça na ba collègue nyanga yo ba sala ba pesquisa wana te uso ba memami na muziki ya ndenge ya Angola ya kilelo batu mingi oyo balukaka po bayoka baoluka bayoka mbunda o bango ba perdra wana mais baomona ngote et eza moko ya ba raison o isalaki ngana longwa awa loka pe na komaki pe limité pe ngape wa bango na kesi ko yo pe kuna na source na kende ko découvrir et babiloko o ngana ye nango soki pe bango ba kelo ko ngate et puis na bosani te tangu na okende jour o na voyager. Je me rappelle tant on a commis na Mushi na zui kok obiso bengaka kok oya moteur voilà et na comme Mbandaka nzela na tambula nga na chauffeur ndenga ye autambusa na kok na yewana na minute wana ndena bandi ko raisonner na oyeba parce que mnze komoko koko na ngala kisaka nga na kala et puis na lobaki pe lisusu avant kok wana et démarrer kende na oke bwende boy na oke ne kutanga kombo ya bato babetaka muziki na biso ya bamongo na kati ya Angola oyo bakokuta kombo na kati ya liste wana te do seke ye azalaka te donc nazate po na juger bato mais siko na parmi ba liste oyo ya bato yo yibike bazaka na Angola na oyo ocha bango te po bazala te kuna na village ils ont nani na liste na yo nan bon na liste na ngai vraiment bon na wana ezate pona kota makamba ba vie privée ya bato mais non makambo yo zolo ba yo mo muto lobi ngana lobeli ote exactement donc ça dit quoi ndenga na kendaki pona yeba vraiment si réellement ça pena enregistré pour d'être betaka musique na biso auto betaka donc eza ya bokoko eza musique moko culturelle donc pour obetango il faut outa ou soit bakoko nde ba pesa yo ndingi sawana donc na ebite eza bakoko to za nzambe ne mtapesa ka don nzamba pesa ka don donc ça dit ça ko za non artiste il faut za non na makila wana exactement voilà il y a art kozala nanu artiste il faut za na makila wana voilà et pesa mite lokola oza artiste obeta musique nyonso o isini peut-être na vous pas exemple pour la musique na bino non exactement na kati o comprendre donc ngana obeta kaka tradition oyo ya ngai cette tradition ya Équateur ngana mutabwende siko na traduction oyo Équateur pour za mutabwende wana ba yebisa kyo ke yo ndefo me ma liste ya bato fo baza la registre non ngana kelaki simplement pour na tala kaka ba nani oyo baza permitted auto binga ka don na portugais
Ok. Baza permis ya kobeta musique wana. Est-ce que certainement baza banatu? Certainement est-ce que bango penjande? Parce que toujours beta lelo, mais tu contacter sur site. Au moins ba propos na yo oyo to yambaro une fois au bas que noté yo za mwana kolo lopango. OK. Bamsusu baza ba locataire. Exactement. Donc itan na tuna ko banani ba locataire, banani ba kolo lopango. Oyebisanga kaka mwana kolo lopango peza ka lopele. Exactement. Ana pesi Simon lopele mbote sika zali. Simon lopele botino yango wana. Ana tuna ki pe susu na muto abetaka musique ya nini? C'est-à-dire fondé na mbonda azaka locataire to azalaka mwana ya kolo lopango. OK, ngai naza mwana kitambo te. Naza mwana kingabwa. Tozoloba makambo ya bwende. Bana kingabwa mbote. Bayebi ke oyoyo tanga ulungwe bwende akomela na kingabwa. Olongana na kingabwa na ye na Angola. OK. Na question o na yebi esika yo olingo tuna. Otuna ngai soki aza mutu ya ngana ngena ye po tisi kona tsikolo tsikolo ba vérité te. Tozaki ne awa vande na kitso yo vandi wana. C'est vrai. Alobi apesi pe ba référence ya mboka na bango, papa na bango kombo ya portaka. C'est-à-dire aza mona Shimba. Tukomi na monde kilelo. Tika makambo ya kosa leka. Tukomi na monde kilelo to tika makambo ya kosa leka. Soki ya bengi mouta aza mongo te. Soki mouta azaki mongo mbe aleki te. Tozo ngana na tradition. Voilà. Yo tuna mbote na kimongo. Ezani asa pesa lo sako moko. Ayebi lo sako. Ataku tabota mina kisasa. Pour mutapesa lo sako esenga kutaza ta mongo te. Exactement. Bato nyoso bayebi ke mais siko yé lo sako wana nde apesa ngote ayebi te. Yo so pesa lo sako. Yo pesa lo sako. Lo sako. Bomanga nya machiko liaka iko kuma likoko. Pesa lo sako. Lo sako. Bokonzi na bokonzi ba fokuma na bonto ba fokuma. Pesa lo sako. Lo sako. Ni balele kimoko. Pesa lo sako. Lo sako. Watu ya makoko bakuta rango makolongulu te. Pesa lo sako. Lo sako. Imanga nya mabolinga ka ko se bushanga nkamo. Pesa lo sako. Lo sako. Ozo magango te. Ozo pesa lo sako ngana ozo ngisela lo sako. OK. Na yebi ke lo sako ba pesa yango epa mokolo. Mais mouta soko otuninga 50 lo sako na pesa. Non fabriqué te non forcé te. Ozo pesa nga ma CCT lokola comédien oyo ya Linda senga galo sako Linda na pesa lo sako. Zaki awana kati ya Luanda. Zaki na EP pa émission na bitaki pe ndule moko pe na bisaki pe na podium. OK. Tantine Linda ya yo yango wana. Mais Linda alobaki fena véritable ke balo sako na yoki epa na yo. Osoyo ka Linda pesa lo sako akimongo. Yo sa pesa na lingana. Alobani clair abika ngana amuta bandu. Na pesa ka lo sako pona amuta artiste comédien. Voilà. Ozomona. Parce que tant yo o s'intégrer na ba musique ya Bangala ou soit na musique ya Équateur. Alobi bien que yé aza mutu ya basankusu. Ata obote mixes. Ozone papa te. Koko. Atanga ki coupe komba papa na yo la émission malamu te. Tangi na komba papa na ye. Mais na webiso de la vérité. OK. Nga na webiso de la vérité. Nga ikutu te. Yebisande siko na ba ibalandi bazolanda biso awa biso. Na ko yebiso de la vérité. Ezate toya wa poto ya kolobela makambo na ye. Voilà. Kolobela nde makambo mouta de nga na plateau poto na nga. Vraiment. Na pas moto. Donc osimbi point wana. Na bandi te ko siliki ya. Na siliki te. OK. Na za penza normal. Ozomona. Ka ba musicien na ye. Ka ba musicien na yo. Ba yebisa ngai ke nde bozaki wana. Azakane moto Équateur te. Na bombi te na lobi en vérité. Si tunga na lobi en vérité. Na zaka dona ba musicien na ye na solaka na ye na yebite. Kombo ya Bolemba. Ye a loba wana village ya Bolemba biso na Équateur nde ezalaka wana totangaka famille na famille na nini na etini nango. OK. Nga nde na zaboye. Nga kombo na nga o natangeli yango na classe. Caleb Emile Bonkomo. Ilanga eza kombo ya papa na ngai. Papa na ngai eza kombo ya Albert Loleka Bonkomo. Mama na ngai eza Veronica Ilanga. Donc ça dit so au commune na village na biso directement. Ezo pesa ku otu na sobate. Ata mwana mke famille Ilanga eza wapi? Pa ba yebisio. So yo utanga kombo ya papa. Kombo ya etini na bino. Moi ba français wana ya bino nde na ba ngodo malamu te. Ezaka so au commune na village, on se présenter et pas ya soba ou azali
chef de village, chef coutumier, voilà. Abotuna yoke yo oza mutu ya famille nini il faut le baké ngana za mutu ndeti ngana za mutu ya famille ilanga mutatuni yo yeso bandi agoyi bagate yo bakoko no tu bafana kuna na suka mboka ye badako za na pona ni c'est ça to yo okotanga komba papa tanga pe na village na bino na etini na bino ezaka bongo donc ye lokola atushaki mouta yango pena nga pena na ye pona répondre ye dans le calme tozo solo là OK nous sommes congolais vraiment donc na mboka nini et puis d'ailleurs OK nga nazaka na fierté moko na ye pena na kata Angola na mboka mopaye po oza mboka portugais vraiment et à Brazzaville te balba français ni te ah oza lisophone France ici ni portugais OK mais na kamona yoka ke mutumo aobeta misiki ya monoko mboka nanga na motema nazo sepela makasi donc yo kendaki po te bo simba e bo kene mwa bosoto kendaki po investigar ye nga na kendaki nde pona apoyar ide oyo ye aza nango wana azobeta miziki ya village nanga malgré kaza muta village no de exactement ozomona osadi tango na yoki ke aobeta miziki ya village nanga na pakati mango siko tunga lobaka boy vraiment naza mwana bilima kongo bapesi nga na mboka siko nde na uti bwende nde na ye c'est que luma wana pa oyebi yango te bon comment il faut nchilanga oyebi signification yango te mais elobi boye liso banzambe izemo oya simbi ngai OK nde sika o nga na uti mon habité ce qui comment me mona ndenge noti ya barando so ndenge nini na angle mususu na ba propos ya na pesi na fondé na mbonda esika za mbote il fondé na mbonda en tout cas vraiment fierté moi sina yo moko ozokoko simbete na pesi mbote siko zali kala minute to za pesi nyangala ha très bien loko to comprendre nini na biso batoto balingara awa biso na batunyo so balingara Miss Girl Télévision na babone tout siko to lobake Didier Fondé na mbonda aza mutu ya mboka nini to aza ekolo nini bona selon denga na yebeli ye amutabandu to apa mutabandu aza pe mutamatadi eza ba secret auto pato bomba etant que nous artistes secondaires pato linga wala na batuté bona kukoma nanu na nini wana ntimbo wana uyu ekanimbo kaluanda pa iningani papi matalatala matos na pesi PV mbote kazali ya papi matalatala yoko volonsa nyaga bakuna ngomo papi matalatala bokila lokonde obofa moyeye ilonga boto sanye pa amana linga koye matalatala lenga likambo yo na sambe ko samwa na katalonda ngai boto na sala kimma fondateur oyo asalike ayemba kimongo wana akoma semouta bakimongo nyoso ye ayemba kawana soko landeli yango mais moyen na critiquer ye na misa batu pa ezate soko nga na obomba yo ye pourquoi à cause na minima considération et pas na ngati ye amongote aza mongote soko aza mongo ngana ye aya to sala émission ya ngana ye to sola na lingala te jour wana to lobana munoko mboka ata ba obenga mboka tie to lobana na munoko mboka ata ayebi yango te alukina nga tande ko na ye moko boy ata na par téléphone so ngini to sola na ye na munoko mboka eloko yo ye alobi wana po mouta pas à souffrir et tout non na olinga ka na la kisabatu ba fanatique na biso ke voilà mouta zaka na vision moko na yete ye ana vision asuka ka pana palanka non ngana zaka na vision internationale nani ayebi yango te ke mouta akenda États-Unis deux fois nani ayebi yango te ke mouta akenda Brésil deux fois nani ayebi yango te ke mouta akenda France nani ayebi yango te ke mouta akenda na Allemagne mutu nyoso amona kango mais différence na biso pas ezalaka nini moi bata mangala na moi bata bashungu na bata onga na umeli yabo na kota mingi na nini afinga nga mutabale afinga ya le bike yo azwa ko na babale na ba théâtre problème ezate na pesi
tous les collègues n'engagent sa théâtre mbote au basaka na Angola na Congo na pesi bino mbote nga pena artiste comédien na théâtre voilà artiste comédien na pesi bino mbote afingi nga na mutu ya théâtre nga na za mutu balé mais est-ce que ka wana te yenda suksinga wana pour à limiter mais qui art na ye asalaka asuksaka ngo na musique kaka à part musique ayi musa mususte menga mutate ngai à part art na tangi nanu na beaux-arts na zana intellectuel Académie des Beaux-Arts nga na tangi na Académie des Beaux-Arts niveau académique nous en nga na sali AD na 2020 et 2002 na pesa top pana profiter na pana pesa professeur na ngambote a Pimboma ouais journaliste était OK mais professeur nanga ba Pimboma o aola nanga sikoyo ni professeur nanga ya Académie des Beaux-Arts édition ya 2002 donc nga na dessinaka na yembaka na pesa kadas na chorégraphe na saka pe théâtre na saka pe musique na betaka pe instrument oh catégorie nanga yango wana mais na yebite na catégorie na isoni donc yende mutu a limiter nzamba limiter ngate na zate de pona lobela na pona makamsu non ngamo uta kana Angola na betaka musique a palankate na uto betawa na pana palace de Ferro na nini oya ambassade de Belgique OK pana cheka mo tina ba publication ambassadeur ya Belgique lelo neto sur la noboyi asali mukanda en collaboration na ministère ya culture ya Angola ma pesi ngai passeport vert passeport du service autobenga na pas na portugais na uto sango lelo c'est vrai donc ndenga nazali apo ambassade nazana tina nango te non mona ambassade te na passeport nanga vert do nazana nango na longwe na futi billet na ke na pays ono na uto sango lelo so mutasali nga pa makambo wana ambassadeur ya Belgique awa na Angola donc na olongwa lelo bonde leto sola na yoshimba émission ya suka onga na osalao lobby na 22h na mata avion na keti na Austin ville moko na pa na nini na tina nga na lobela makambo te so na yeko lobela ngo lelo eza pona na réaction oye à réagir apparemment depuis olongba au Kabwana na ye vous avez une bonne relation depuis au Kabwana na ye c'est comme si vous souffrir musique simba kaote fazo ngano ka babale nona ba théâtre na yo eloko wana nde eloko pena et matisinga mafuta alobi ke ngai naza enga na osouffrir ayibinda kunanga te mbala moko fonda ya na ndako na ngai tangi pena kukombo na ye fondé dodier oya na ndako na ngai na ojainda okutanga do na ndako 3 chambres salon cuisine salle de bain ngai mutafuta kango aya na ndako na ngai amona mwasi amona pena bana aya na ndako na ngai na dépendant na musique te à part musique na dépendant na ballet à part ballet na dépendant na décoration à part décoration na dépendant na art complet donc nga nazaka ka muta musique a palanka te na ça art na complexité na mobimba non en tout cas on comprend ye aloba ke nga na souffrir ayebi vinanga te il ne contribue rien chez moi à la maison ayebi te ndenga na vivaka musique mutu elesa nga te si aujourd'hui aux ala sincère nande bat balinga ko nande bat balanda kayo ba sepelaka na yo oublions peut-être moi ba propos musu soutenir attention pe simakanda nando eza na ba vérité ba faya ba yeba so bike na ba bon souvenir ba qualité nini ya bien oyo se souvenir lelo pour le ba pona fondé ebele o ngana zaka na souvenir na moko d'abord OK na kufela leki na ngai o azaki moko ya ba mission na ngai bras droit na ngai secrétaire na ngai OK Jikin et son âme repose en paix matanga ezaki pena na ndako na ngai souvenir wa liboso on azalaka nango na tango na abordaki situation wana vraiment en tout cas ayaki vraiment dans bon cœur ayaki alali na ngai ayembi donc eloko wana elongo yanga na mutu te amen
Donc et là on a étiqueté nga pena très marqué. OK. Donc na oye asalaka wana vraiment dans na kobosa côté. Donc c'est ça quoi. Donc ningi akabula kina o mawana tango la pasi. Mawa na pas na tango pasi, je me souviens na époque on a do pas ezala na quarantaine na 2020. Ojika kufaki le 3 ya 9e mois ya 2020 en pleine quarantaine. Mais matanga za kusala matine dans na kati quartier. Ojika akufela pe na Angola te akufela na Congo. Musique ezobeta ma tête. Tu vas te faire vendre moi 1 mètre et quand il dit ma quarantaine mais naïb ça va tout battre boy au cause on a mbongo. Mais mon topé a relation à l'équipe. Pour mutuka eza stabilité te. Voilà. Ba shungu a pe to mona ka bango mutana mutuka jeep VO it les succès. Mais autant na couper na li papa. OK. Ka biso nde batamangala to kumisa ka ngo ndenge moko bo. Non. Na sinika ya reconnaissance na sincérité na aujourd'hui on peut dire que azali pina raison dans angle msusu koloba que non ce qui les lots ba yeba yo mouta na Angola et c'est grâce à lui. Il y a likambo wana sko donga na lingaka na faire comprendre ba fanatique na biso. Voilà. Mouta auta na Kingabwa. OK. Na kata Kingabwa ezalaka na mobeti ngonda moko monene o na opisa na bana Kingabwa nyoso o ba olanda na mitu ba yebi. Kumu Mohamed azasiko na Belgique akida photo donc Mouta avant hier aye baken ngana zaki muta ballet to muta théâtre de akoloba na yekola musique oyoyo et pas ya Kumu Mohamed de na oloba tous les bana Kingaba to ba olanda nga ba yebi Kumu Mohamed bonyo maro senge bonane lingango fo bolinga ko sana popa manya lingango ye yebi bongo mahifanchi ngana tine na bobe botaka bona bafo botaka bonte mabomanga nyama chiko yaka hiko kumure koko inongo boko sanga po manya lingango yo botaka bona bafo botaka bonte me yo bokontira bonko di bafo kumana bonto na bonto bafo kuma momene ya mama yaga kotare likambo izanga sanga pa manya lingango ye bosanga pa manya lingango yo emi bongo mahifanchi ngana tine na Mohamed azalaki muto ayaki ava ba mabelisi baya asala pe ba makambo ti akene pana ba poto wana donc na badaki musique nanga epa ya Mohamed na Kingaba tangu na yaki awa na Angola na moni musique mo pa ezobeta et lingolo ba ke nazaki déjà formé quelque part OK. Donc nazaki formé te na groupe na ye non na yaki nde ko porter Pierre moko boye na kati ya groupe na ye non que tumuta abimela na groupe non nazina makamna nde belé ya kosala nazina tante ya kengana kene yekola non ngana yekola musique pas et pas na été ni pas Mohamed était pour na bota na famille ba musicien culturel après na yena Mohamed ti na ye a na Angola na yoki ke te munoka mboka na ngande na pas ebeta na ke ko appuyer na baxi pe implice na bat oboyoka vocal wan oboyoka wan kimanti ke modunge oye osana zira bomangani amanti kolia ka bokula te tumba mabele herishe koye kume polanga donc eza vocal oyo e kanga pe na kata ni soki batu bandima nzembo wana ndenge betama bandima ngo de pona vocal wana vraiment yango nde mutu epesa forme non. En tout cas, vraiment, toza kakana awa biso. Un grand merci déjà na bato nyonso bazolanda biso nde boza connecté bozo sala bien. Un grand merci na PDG Igado ya Eric Mandala, le boss Eric Mandala. Makambo na PDG oloba Igado. Ya Willy Ndeke. OK. Willy Ndeke ayibi makambo na oloba. Willy Ndeke bokilo na ngai. OK. Ndeko na ye papa ya mwasi na ngai ayebi makambo na oloba. Na bakisi eloko te na longoli dolpe. Willy Ndeke, les grands journalistes, oya yombo te yango wana. Ah vraiment kulutu Willy Ndeke, coup de chapeau, na nyonso sali, angolais moni pe angolais ndimi, tout ça vraiment reconnaissant. Awa biso pe tozoya, tozoya po bosaki déjà nzela biso to tambola kaka. To baksa boye bi ba ondima na passe mais avec le temps convaincre bango kaka. Merci à les boss Eric Mandala, merci à PDG Igado
À bientôt, Tozanagissas avec le PDG Igado. Merci na Patel Kamouné de 3 fois carré. Merci, un grand merci. Mobala Mbinga, Patel Kamouné de 3 fois carré. C'est-à-dire, émission qui est bien, tout ça le makamba bien, Nenge Peka bat bien so bande Rosela biso. Calendrier ya Mouta Bokulaka, ezanini. Azoko luka pena na ficha na mwa ba calendrier musupo na olinga pena na pa na juin oyo na tindika bor mbala mako. Be kana le baki do. Bon, eza titre nini? Titre album. Bofenia Jokisa. Bofenia Jokisa. Ok, ça a combien de chansons? Il y en a 6 titres. J'ai baliboso de pas déjà générique. Générique. J'ai mami balipa et un mon abiso il y a abiso Laurent Sokoko. Somia ba mongo. Ok. Et na kachangula. Il y a Laurent Sokoko. Laurent Sokoko e bona lwende nkeme. Etike to menda ke kisa lumongo ditike yo. Il y a Laurent Sokoko oya yo yango wana. J'ai mami balipa na pa et un mon abi Vena biso Anthony Kate Ingila. Okay. Somia ba mongo. Ba mongo. Nzima misa to za rumba. Na ba yoka rumba na kata mbona te anangula. Okay. Mais na koti sko rumba pa na ndenga mbunda. Ya vena biso Gi Swingi. Mwana kikolo ya Tongo. Nelly Sangi Mbote. Staff Makolongulu. Eric Lopez. Cordon Dada. O ya bino bambote yango wana. Nzembo ya 4e ndena yembeli vena biso oyo Abel Maya. Okay, Abel Maya. Abele Maya kenda bokira elombe mobali ya bimana nyama bayini nayo batikali na zonyo identité kumya ba mongo do wana eza nzembo ona emi na ba mission nga nyoso ona pesa ba mpesha sur cette ba vocal okay to eza tika va mouta chinois mbonda pa zawana shiro mbonda zawana bondo azawana ba Vinicente ba wata bass ba donc pat basé belé nzembo asuka nde ona yembeli ne na oyebela evie na biso oyo les grands dispatchantes ya Katangula oyo kisasi zo lobela Luande zo lobela Pablo Kini voilà. Le boss émission oyo eza système oyo ezala awa tozana mituna mo misatu ya hotelema tutema biso to solango eza parti oyo bato tu bazela ngo ne toza boye George Shimba yo yo la ndeko na ngai pa oyeba oui nayebi nayebi ke soto bito ke pe ninga to ke na biso ninga okenda kaka bongo eza parti au Charlie Luboya grand prêtre eza parti en France ya na kata France ya zela parti ya na okutana ye Charlie Luboya ndingo kende wana peso komika obengi ça mamba bien exactement vraiment donc eza parti pe oyo Bonaventure Mafuta zelaka pour salarié bien mais eza parti mo bokenda vrai ou faux na rotuna maintenant vrai ou faux on va répondre vrai ou faux. Ok, ça va très bien. Vrai ou faux, selon Bokulaka, Caleb, Mouta, Abike, Fonena Mbonda, Azanaye, Pena, Mungala, Tea Solo. Vrai? Ok. Vrai ou faux que Bokulaka, Mouta, Namboka Oyo, ne va pas sur Makambo, ça parmi Batoyo, Baeba secret ya chanson ya Nzembo ya Papi Matalatala. C'est-à-dire que nous avons fait bêta. Vrai. À 80%. À 80%. Exactement. Vrai ou faux que beaucoup la Kamouta. Ça peut notamment vous appeler ça peut monde qui passe. Que bali on a nenga sima pour poser ma kambouna yo. Amboko. Tu vois na faux. Ngabe dona zalaka job na pane na telemia ngai d'abord dona botama na pana mboka na ebikisha bokoko te otanga wisi so nini ne basala non vraiment après mobile na nena il faut très bien émission ezaki bien ne bande to comme na soupe na suka na lobaki na vanda ki bokanti na za mukusi na temi na yibino so na mulai un grand merci déjà na batinyo so balanda biso ne bande ki no suka to zaki na Mouta Bokulaka ngana misana ko benga e Caleb
c'est-à-dire émission de CP nango, bo partager, bo commenter, bo aimer et surtout bo s'abonner massivement na Miss Girl Télévision et ça abino bien. Merci na Skito Leader, na pesio mbote siko zalichu, na mi 112 charge à mboka. Skito Leader, un grand merci. Na PCP mbote lisous na Mireille Polo, sponsor Mireille Polo, ya Junior Mbako, ya Mpade, ya Junior Mbako na pesio mbote, na pesi mbote na mfé nanga, Gelor Kapashi Patou, Kiama, Lumière de Lemba, fils et Kiala, député, na pesio mbote siko zali, na PCP sous mbote mingi. Et pas papa biologique, Mutabiota Miss Girl pour mon maman sur ça la guitare boy. Monsieur le professeur James Bolivar à Dungu, na maman Antoinette Kalamatonda, na pesi bangon mote, na pesi mote, na pouvoir judiciaire, maître Edo Omokoko, pouvoir judiciaire. Tozana, Mouta ya Bwende, ça dit dans les plateaux Oyo. Vitamine ya kokoma na mwanene na mtokote. Aji swingi, papa ya bana mapasa misato. Imaye mana suba ya papa Bokuraka mwana mongoe Mouta ye Mouta ye Mouta ye Photo pixi eli ya naomieka Bokuraka mwana mongoe Mouta ye Mouta ye Mouta ye. Yeje yura Fiti futu image Bakirana Bakirengamo Pablo Kile de Clara Bakirengamo Bon comment fantilanga e Ya isora inobe kakata no be farantine De kakata no be farantine Eric Lopez ya makoro pasi Patricia Libele ya moto Yebisa igete alunga nzala Masuba ya mwashe kati shaka barabara te Cordon dada Yerisangi Jimmy Abuba Ibaya mama mapasa Umu makasae Sukuruji Boni sango ya Noko Anderson ya Indi Ukatera swana kana mwana mukolo pangu te Nyameshe poli kitisho betaro yo Oki muzate Rumba na kimondo Yoma Libera motema nanga iboringo yempashe Libere motema Libera motema nanga iboringo yempashe Libere motema Libere motema nanga iboringo yempashe Libere motema